Elo mukili mombese yebi omoni kokita ya Fayulu kolongwana ye Kinshasa akita Lubumbashi soki ezalaki ke Tshisekedi soda moko alinga oyo bete masasi azate soda moko alinga oyo sa mobulu azate peuple moko alinga sa mobulu azate po aza mutu a kote wana bata kote ni mutu a kote wana toyeba chez na bango déjà aza mutu a kote wana so na bi kote wana donc bo comprendre aza mutu a kote donc c'est à dire na lobana en bref aza mutu a Kabila ba je ba osala biso to yebi yango aza mutu a Kabila comme Fayulu bamoni Fayulu aza na peuple azobunda na peuple yango ba oluka ba déstabiliser na ba niveau nyonso me ba kokate et Fayulu aza danger bango ba ke sa ba plein wana ti ba plein wana ngala Congo na mona ko ba Marie-Paul pas Marie-Paul ba plein wana ngala mona ko ba Marie-Paul na Congo eloko soka musanga Chilombo nani qui encore muto nani Rwandais ou nani Kamere azala pion ya Kabila mais Chilombo so keka ko kangama kana na nani na Kamere na ebite soka lingi Chilombo okozonga classe te. Merci beaucoup chers amis fidèles téléspectateurs bande retour autant la biso na Congo France après c'est une beauté pe na tonde lino boya imala mon émission la biso Showtime est présenté par Yannick Wenge moto ya tonda na kibonzambe. Merci beaucoup Yannick Wenge azara toujours au milieu du village donc nous avons parti moroté o ba bendanga na lobela bango azara toujours au milieu du village ndemo na Congo France azara toujours au milieu du village to lobela mboka na biso Congo tozaka na parti moroté oyo to lobela bango nde to na moment élection to le sola na combattre mo pe makasi ya mboka oyo Zamba akina Congo azonga na combattre makasi ya mboko Zamba la pesio mbote boni santé mbote malamu santé pe kitoko ndenga omona donc ndenge santé zali donc santé ya pepele. OK mais ça pourquoi tribalisme côté makasi bo na Congo Congolais séparation côté division côté entre ba Congolais na ebité nyonso na eza di ya quoi tribalisme côté mingi na Congo parce que tozo bomana te normalement fallait guerre civile côté na kata Congo po makambo wana sila so guerre civile côté na kata Congo makambo tribalisme o bazo memela biso ekesila il faut guerre civile dans le Congo faut to bomana guerre civile penze côté na kata Congo nde penza ke masolo eko mabna ke o soda yebo abeta masasa sala bo ebolandi soda bo bare nanu eri moko zonga na parler batalani kingandi kutu papa kingandi akufaki ba oba oti ba soda mso ba oti kala wana ba okima ba olinga te ba boma bango donc ba oya ba koma na sima peuple donc tellement biloko wana sala mate ya ngwana bazo kontika ko boma peuple donc faut guerre civile ekota. Merci beaucoup Zama. Mais la mission de Solanayo, tout le monde qui Fayulu lobby la Lubumbashi kiti batbayo ya maye mais nde batu musu ba ki on peut pas contrer kaka batu ya Fayulu tout le monde ba gaz lacrymogène betami tout le monde ça c'est betami na éviter réaction les années que combattant mais tout kaki ba ki Fayulu dans la base c'était pourquoi comme musu ya ba comme ko landa les oh et bon yoyebi bat ba sala makambo wana te banani oh yoyebi bango te oh elo mukili mombese yebi omoni kokita ya Fayulu kolongwana ye Kinshasa akita Lubumbashi soki ezalaki ke Tshisekedi soda moko alinga oyo bete masasi azate soda moko alinga oyo sa mobulu azate peuple moko alinga sa mobulu azate po aza mutu a kote wana bata kote ni mutu a kote wana toyeba chez na bango déjà aza mutu a kote wana so na bi kote wana donc bo comprendre aza mutu a kote donc c'est à dire na lobana en bref aza mutu a Kabila ba je ba osala biso to yebi yango aza mutu a Kabila comme Fayulu bamoni Fayulu aza na peuple azobunda na peuple yango ba oluka ba déstabiliser na ba niveau nyonso me ba kokate ozomona ba lobeke Fayulu wana batu te mais bazomi kosa Fayulu wana batu koleka bango Fayulu wana peuple koleka bango bango nde bazo sala ke bango nde bazo pesa Fayulu gaz so bazo ebate na ba biloko bazo sala ozo comprendre
bango baosa babiloka buso baoto tuna na base to sala botandis que ça pone intérêt peuple to yo kadi biso to signer signature yo koma na sima obaluki osala ka système on a système a chombe to nini ozomona to asu bana mikete to kosama ka trop to alaki bana mike to mona na bunia kabila che ba hélicoptère na bunia pour nani Martin Fayulu akitate to mona ki peut plein à craquer ba empêcher ki asala pe meeting te mais kasi babambaka libanga na manga rotela so ça rotela te ba bambayo ba bambo libanga te donc likolo ba Fayulu za danger bango ba ke ça ba plein wana te ba plein wana ngala Congo na mona ko ba Marie Paul pas Marie Paul ba plein wana ngala mona ko ba Marie Paul na Congo rien mukolo masolo ya ba plein musukolo masolo za Marie na mona ka ba plein wana pas Marie Paul na tikala mona pas mutu musute ate pas mobutu na mona ngote ba plein au Fayulu ça ba plein wana donc na so ebisa omoni omo ba biloko ezala ke Michael Jackson na obeta ndule bat bazo lela bazo kangama bazo kufa parce que ba biloko wana na mona ka pa roi bat bazo lela chicha bat bazo lela bat bazo kangama ba mi réseau bukana na mona ka pa Marie Paul na Congo mais ambali na ngali boso na ko mona ngo Soudan Fayulu akom la bloke dingo ça na bloke dingo na ko saote aye très mabé. Est-ce que tu as dans la base est-ce que tu as plein là et où tu as bateau et voilà bateau image c'est fondé au plein Fayulu ça image papa wana batbalo babiloko wana bata IDPS bati kabiloko wana to sala bomoko kanambe akende comme ça biso to vanda soki nani mutu da bino IDPS wana comme na Chilombo to vanda Chilombo ba Jean-Pierre Bemba ba Fayulu biso to vandi to vanda table ronde to yokani masolo ekende boye après soki une année soki 2 ans to la élection oyo gagner eza to bengana o kanambe eza te ke to tala o te biso bata IDPS to tuna na base o to sa na boete wana ya buzoba wana to bo mamboka tozo bunda po kanambere akende soki koma ke batu musuba bunda po na solo batu musuba o sala baba d'échappatoire na ba système oya boina teva lobby na buto akebo akezo 3 millions 2 millions wana makamwa to linyango te na yebi ke bata IDPS oya ko finga bazebele ba ofinga na émission o na osala mais soko fingi na répondre yo ngape na ofinga ozoka bilo ta Fayulu bo finga pe te ngala mutu te ngana mutu te eza congolais na muta changement Namta changement so lelo Congo bongi obando mona biso te moi $10 moi $20 to moti na la Congo tom suni to tinda ba $100 wana moi $10 wana tom super to déstabiliser économie na nga budget na nga na kati ndako tandis que biso to na bana pour ce Congo lelo ebongi mutu to ko mosala to za suna baton ke nda otinda bambongo wana te to tinda bambongo parce que peuple a souffrir na niveau mukete mana kin bo fongola mutu bo fongola misu boye banini bolingi to bando salaka na nini o ya tipo ya kabila azonyo ko la peuple congolais azobo mado sala nyonso mais lelo yo ekomi batu musuba olanda na bango na omona batebela ba uto kenda na marche soki ya nani ya Shadari na Pretoria bakezo bambongo so ba 1000 rennes mais nazolela bandeko na biso so monyo zangi mbongo kende ko luka o sala tali bende ya karwa so kengela ata ya mituka batu obando zanga bambongo wana te ke bokenda kolanda bambongo wana so tambula na ba poison boko kufa en plus de bokenda na bokenda kolia botambula na mafuta nzoi sinon te bando kufa kana moyibi ya mbongo bokenda koliaka mbongo makila ba congolais. Merci beaucoup. Donc, une élection, est-ce que l'élection est normale? N'est déjà dans quelques jours pour Tokoma, le 23 décembre. Est-ce que nous avons des jours? Élection ezalate soulèvement populaire Kanambe doivent partir faut kende Kanamba zo kende déjà Kanambe azo kende élection ezalate pour voir luka ba tripoter élection ezalate mais élection bana kini soki ezalate muntu tout fo bima na nzela ata 2 jours 3 jours bobima nzale bomakate Kanambe faut kende. Merci beaucoup. Nous sommes empêcher le meeting il y a Martin Fayulu parce que tout ça là plein. Nous sommes empêcher le meeting na wana to ba arriver na to ba campagne na okolo ba nini pour la banque. Mais batu wana tout bada ko empêcher ba meeting na soit disant ba soki ba Shadari soki ba Kabi ba ko kufa
bazoke na enfer bazoke na enfer parce que Shadar ndenga zawana ata so balamusi bibembe voter bibembe ke voter ete ndeko nanga musu nani onani ndeko nanga oyo abandondo nani André Kimbuta ata so balamusi bibembe et voter et co-voter ete tandis que de quoi comme gouverneur de la ville ba venir bebi so comme sous salité na solo matiti ya kosakana te siko bando voter ka batani mwana ba yaka na ba ko yiba machala mona sali Shadar Nzembo to ko voter Shadar et bon oui bien on te chala mwana banda kala azalaka bula ya nani ya famille ya Kabila. Oui, aza bula ya famille ya Kabila, aza belong to famille ya Kabila, aza propriété privée na bango. Batu wana nyonso bachala mwana na bazanga bisika okima. Bajibe bango wana komo boya ne makambo bien. Nga boyi na nga makambo yo. Fallait aller voter Fali. Oh, mais on a vu na c'est beau so ba voter ma beza wa. Fali à comprendre qu'il faut la sima peuple les peuples a souffrir. Quand les mêmes peuples on anda yembela yembela banga betela ba Fali maboko. Siko peuple on a soka na mbongo yo ekota concert siko ba Fali ba vivre ndengeni. Na sepel na Fali comme lo baké voter Fayul donc à comprendre ma solo azongi na idéologie ya la bango Marie Paul. Faut voter Pepe, faut voter Fayulu. Oui, on va voter Shadar. Ah, oui, rançon à la razoba. N'est-ce bino botu nanga mamba oui raté, oui à la razoba. Oui à la razoba. Azo sala ba bêtise tina ba TV, mais azo continue ka ko lobango. C'est normal tiens. Mutazo lobake na Amérique ba lobake américaine. Siko mutane ngwana bino bo voter pour na parlement, après ça ba tu conseil nini. Mutazo le bango bien que je vais voir la démocratie au parlement. Si ko mutane ngwana boko voter tant que député malgré ça ndeko nanga mutabandundu yaya to fongola misuti to zawapi. Merci beaucoup to moni ba étranger ba rwandais ba burundais ba postuler comme ba député na Beni. Député na ba tout ba ndeko tout ba otala biso ya Beni. Okolo ba nini na ba étranger ba postuler comme ba député. Oh mais Batabeni on a basa ba congolais ici ba yebi na ba ke étranger ba infiltré basa na kati ya gouvernement ba yebi ke ba voter Shadar été ba yebi on bien ke ba voter Shadar été faut ba voter Martin Fayulu soit soki ba voter nani batu na ba congolais na biso musupu basa on ebele ba yebi ke so ba voter congolais ba voter Shadar été parce que eloko so kamusanga Chilombo nani qui encore muto nani rwandais ou nani Kamere azalaka pion ya Kabila mais Chilombo so keka ko kangama kana na nani na Kamere na ebité so kalingi Chilombo okozonga classe te ozata diplôme pamba c'est quoi Chilombo pone zo ka baluba soni na niveau yo biso batabandundu to ala bazo bate pone zo ka baluba soni tina ba niveau yo. Ah, c'est pour cela que na si papa no avoir kufa réseau tinda ko na poto ke va na poto pour maman bobuzoba abimala mwana kazina ya botsa mwana kazina ah oui c'est pour cela ba bengana ya ba tinda na poto ke va na poto as enfants abandonnés tu vois siko lelo ye awa okomio okomanoka président kana bupete boye siko politique ango poso ko kangote OK kuno ke signaler batu so monnaie ko signer te fallait pas okende. So monnaie que au signé te fallait pas oya na nini na bino bosala ki Afrique du Sud. Mais comme au signé ki ezanine ozo sutuke la okendaka ba poto to nini bozabano bokoli na yebi bokoli na mbonga mobutu ya moyibi parce que na mobutu na tata na yo na mobutu na tata na to yebi ke balaki ba misa bando sala biso ba je to yebi na biso mbonga Congo batata na bino bali yango ba piller Congo avant kanamba ya batata na bino ba piller Congo to yebi yango même que ndaku na bino oyo alimete wana eza ndaku a Air Zaïre eza bien malaki mais moi ba lobela on a conférence nationale souverain eza te parce que papa na bino na CCC ko baza ba milana makila. Merci beaucoup Momo vers la fin message à ba congolais tout au bota la biso na monde entier okolo banizamba c'est que combattant mboka wa fou d'ici message zani ba congolais nyonso ba bota la biso entier elo na loba na bino ka bota la souci à peuple bo voter bi vota te bo voter bi vota te
bo voter bi vota te botala peuple oyo azana souci ya baninga na ye bandeko na ye botala Fayulu alobi na batu bobima azobima ye moko liboso babeta masasi babeta makofi ye moko aza wana na peuple eliko lakisa ke mwana mboka aza na souci ya peuple en plus atangi pe mingi aza zoba te aza illettré te aza na ba diplôme ebele aza mutu oyo foto chaye maboko naza mutu ya Martin Fayulu te mais nazali pour na changement ya Congo président nyonso akoya pour na changement Congo tokolinga ye eloko na lobi na bino yango wana so bwana mato ya koyoka boyoka oyo nyonso akomona ke na fingi alinga répondre afinga na ko répondre ye pe nga pe na ko finga ye na munoko na nga eza mabe mais na alaka bien numéro na nga téléphone ezali 083 690 10 54 plus 27 plus 27 plus 27 083 690 non 690 10 54. Ok. Merci beaucoup, cher ami fidèle téléspectateur. Comprenez, là c'était votre émission Shotsem pour la Bino Zamba combattant Makassa Mbogo. Dans cette Bino Congo France, tu auras toujours au milieu du village. Tu auras la partie. Ah, bon, bande on a biso bolanda biso Congo France, tu auras au milieu du village. Ceux qui vont bengi biso, toi ambe bino batu ya Kiseke du Togoyamba, toi ambe bino batu Fayulu Togoyamba, toi ambe bino batu ya Daniel Chekomba, Matungulu partout, il y a Bemba, il y a Moïse. Tout ça quand la partie mon côté charme fidèle téléspectateur. Merci beaucoup dans le boss. Je te dis pour moi Moussa ça m'a bien numéro Bemba ya Zamba on a bobenga en tout cas ça c'est bon donc il y a un moment d'élection numéro la biso pe on a bobenga to le bela nani on a to le bela to le bela peuple congolais. Charme fidèle téléspectateur. Merci beaucoup d'avoir tout sur ma caméra. Merci beaucoup d'avoir tout au Botali Bisso. D'ici là pour tout bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.